Pour chaque Charouf est la première dame de Belgique. Moi, si on s'en a comme le mais voilà les prix qu'elle a payé pour comme aller le Et ça dit que maman va s'agir dans ma cambouana, compagne le que ça y a moté. Yango to la maman bati kali lelo ba jeune na biso bo amfia ka mingi te parce que bo yebi ndenge mutazo so la te. Oui, c'est vrai pour les Congolais, faut avoir maintenant la paire. Hein. Tu crois que les Congolais qui négocient dans n'importe quel restaurant parce qu'après 20 ans, vous allez au Kalisu Mutumuka le baki boye, Mutumuka sala ki boye. Je crois que Batona tant bazakoli en référence na Bruxelles, ba yeba kite que ba pratique boye zako salam. Moi je crois que les loba congolaises baza victime pour bazo yokate. Au moins temps bazo pekisa bango makambebele bango bazo congolais ça comme na poto ayebi nyos congolais comme niveau moko na toli ayoka kalisusu mutute azana besoin ko comprendre te akoyoka mutute o ya yebi yango na yebi o ya yebi ezana ngo mukie yezo ka sa yebi belé pour ça comme na poto. Donc déjà donc c'est comme ça tout le bagadon vraiment bande ko na Belgique faut organiser une grande marche comme ça la pona ko luka éclairage sur les cambo oyo bozo yoka pété Ozoke na pas batu kaka boye obimika tongo mo bona kepa mobali ozoka ni sa mobali solo que c'est un prédateur nous makambe belé donc ah non. Chose grave à l'obi que ala la mamazaka munde lone loko sali pena pasi yangona et là la nzoto na basi mais dis-moi un peu mais c'est normal badobio non ala lisango ndengeni tala niveau ya inconscience ya congolais niveau ya aliénation niveau ya esclavagisme à congolais yo kanisi fala ane na bassin ya ngombe na sa makolo pon ngombe beba non. Balthazar comment Balthazar a ko tromper moi si moko mais basi ba tromper 400 ba mibali na bango toi tu trouves ça normal maman zo la na ndako tchela nga partir na TikTok bozo c'est pas na Balthazar il a trompé qu'une seule femme sa femme. Mais des femmes, 400 femmes vont tromper Mibali Nabango. Vous trouvez ça c'est normal? Donc, les hommes qui ont Mibali Nyoso a commis Kolingalinga, moi si mi Kolandalanda partout, pour éviter côté que nos côtés la kuna. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Décryptage, votre émission socio-culturelle, comme on aime bien le dire comme ça, chez nous c'est chez vous. Je suis très heureux encore une fois dans ce nouveau numéro de Savoir que vous ne cessez de nous prêter votre attention et nous, la grande famille, la grande équipe de Congo Revolution News avec Michel Lecombe Aigle Royal, encadreur des sorciers, déjà de retour sur terrain. Merci beaucoup, cher ami et frère, pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette chaîne. Merci beaucoup à Marno Tunga, monsieur l'ingénieur, le réalisateur mignon, il est là derrière toutes les caméras, ainsi que celui qu'on appelle Christian, Ndongala Éternel Vando. Merci beaucoup, c'est grâce à eux que vous avez ces belles images à partir de chez vous. Moi je suis très heureux de le recevoir parce qu'avec lui on a l'habitude d'évoquer pas mal de sujets d'actualité. Il est là, il n'a pas la langue dans sa poche, il est là avec nous. On a fait appel à lui et s'est dépêché très rapidement parce qu'il vous considère et puis il respecte cette émission. Il est là, on l'appelle l'imbattable Churamboma. Allez là, Naibisio. Mon ami Soul. Naibisio. Moi c'est qu'on a mon ami au Perdaki.
Mais nous récupérer les sous. Nazaka ya repère de makasi nazo perdre capo nazo ngela na ba travaux makasi parce que biso to lâchera travaux to moni travaux même si zo la compétition te mais faut travailler za la kaka ezate ke pona koloba ke non beta ba nzela we pona osala ba zaka muto faza la ka après na makamnyos no forme ko tout pona forme déjà bien mais travaux pena feza na nzoto kaka parce que moni bano mike na bande comme so ba détracteur o ba occasionné a kosa likamona na 1 minute zo ande olia 2 heures d'ita et puis abengi suna bambila ke porter na plainte non moni te faut ko kataka makanisi na bango bon on va kanisa razo réveil non na ko sala boy wana na mutu mais tango ko sala mo na ezaki nde boy le comité mbila fa ko talikambo ba mena ba bazaka bongo ba agresser nga pour ça facile à sala ba faux chantage na betaye na sala ye boy bien mais mukolo ko betaye takefu ne pas mbilo mo boko no samba ngona na senga na ba sportif nyo surtout ba boxeur mais ye Michel Kombe ya bino wana tukenda na boxe ça mona kit ya zoka sana camarade na moko tokena na kata salle na mona na Fiston Mamisa tout le monde na salle bango ni Fiston Mamisa oui za matanga ku féliciter na ya mais condoléances Fiston Mamisa en tout cas ku féliciter na ya tuna mutu na yo ayebisa oni ne leka na salle tokoma kuna to yebani te ngana bino to yebani te to kata salle mais c'est normal na kata salle to solo ba camarade to ba ninga te awa zo ko sala sport à boxe za individuel tout na ya na suka na moto sola mais atola yema to mona amoni ko neza mutu musu c'est ça le sport merci mingi d'abord na bandeko sazola nga bana ya este nyoso merci nde bokomela ngai bolanda nga na matope bosepela mingi na dio oyo bana este nyoso bana Uvira bana Minembwe bana Masisi bana Goma bana Lubumbashi bana Katanga ba mbote mingi na bino surtout bandeko na nga pe ya bandundu tout ça merci na bino pe bato nyonso na ville province ya Kinshasa merci mingi d'abord na bana na ngai na bandaka na bango Carmelia mes jumelles trop belle très intelligente maman nzamba pesanga bana wana na tuna nzamba mais na sala ni popesa nga bana Carmelia très intelligente trop belle que Sylvie Mboma dit Miss Univers très intelligente il y a Melvin Mboma Bois Noir aîné de la famille très intelligente il y a Denicia c'est la plus belle Denicia et puis Blessing merci mingi na maman Bag maman na Dravel, maman na Alegria, maman na Blessing, leader. Nakata makamba kote kabilo na mboko na bilamba na mboko yo, maman Bag leader na bango, azaye mokote ekiri na bango ezali na Flor Yenga, maman Balanciaga, maman Gucci toujours combattu mais jamais abattu. Bazaye mokote bazape na mwasi ya Villiers Pambani, Villiers Lorette Abissa. 20 ans Villiers Pambani bali aga iloko moko sans compter mami Kingwai Echele Yamara na Sarcelles yende maman sociale na Sarcelles merci mingi na Alain Moulamba place aux Olanda ngambo tebe na yo merci mingi na BBC Fungula na Louvière veut dire la reine de Louvière la reine na Louvière alaga moko BBC Fungula mbote belé na ye et puis Jeep tota na Louvière la reine atambola nango so monika Jeep meta na Louvière sege yo wana merci mingi na mami Kankenza na Toulouse merci mingi na Lino Subonzembo na Allemagne et puis merci mingi na PDG Brice Tanguy Lulendo bâti service mbote mingi place azola ndangai mutu moko bien PDG Brice Tanguy Lulendo et puis Michel-Ange Mbala na Bordeaux mbote mingi na place azola ndangai bandeko nyonso balingaka nga na télévision même na tanga ba komo na bino te mena lingaka bino po se reconnaître po se retrouver à travers ngai surtout mingi na ba sportif na profiter na présenter mes condoléances na famille Papa Noël ne doule kufi to lobelango pe na présenter ba condé na famille na ye ba karatéka nyonso baza na kata France awa baye ba keto perdre l'un des survivants tikala ki maître Ken Nzengele donc KCK ezalaki club Karaté Club de Kinshasa, le seul club est formé par vrai karatéka na Congo. Kaseka maître Ken Nzengela zaki parmi ba entraîneur programme maître Ekofoya Biso, maître Nanga zaki capitaine. Mais maître Nzengela yelo ko entraîneur do bango balaki lokolo ba vie o ya mikolo do atikala ki yemo ko autokufa wa na Paris awa na avant na Noisy Sec. Et on a senga ba karatéka nyoso je crois lobby mercredi si tout va bien to kozala et pas Serge Kabango na Aubervilliers. Le ba karatéka nyoso ba boxeur ba judoka boya to la maître Ken Nzengele ils sont kaka mutu. Le UPE pour écouter un problème vraiment discipline surtout tout coûte ensemble si quand on va mettre Tamar maître Jessak en tout cas maître karaté basé belé maître Kibada na Lyon ba maître Musuna Tangi Kombote en tout cas merci mingi na bino mutuna biso maître Jagger Mulenda la prochaine chef yebena déjà aza mobala maman Christelle qui kasi na Suède kuna so monika mutu mazo tambola azaka so tamba to compagnie zaye Jagger Mulenda masa na ngambo tebele na yo na pesi na profiter na pesa maître Mouze professeur Ajidombo tebele et puis na pesi vient ngai grand maître Zico le grand Gozuel
mbote belé pour na place Zolanda biso. Merci mingi na ndoya mama. Imbattable ndoya mama. Mario Mba. Tole la yo ndenge nini Mario Mba sukisi makambo. Mario Mba kangi makambo na mboko yo. Na koloba lisusu Mario Mba. A commis désormais. Merci. Maman na biso à Bruxelles. Bosani nani maman na biso maman Eunice Banj. Eunice Banj la fleur du jour. Tena bosana no maman Akonga Mathilde. Akonga Mathilde maman. Tozo kuta na calamité maman Akonga Mathilde na Bruxelles. Nani la na Eunice Banj la fleur du jour. Vraiment Eunice Banj mbote mingi place Zolanda ngai et so abeti libaku na zelo. Yuna commandé so abeti libaku na zelo. Et bien le connaît sali Eunice Banj bien parce que eso ibata suka balie pa manu bomboka eso bazala ki siko Eunice Banj a purifié Eunice Banj talaka kombo rado talaka komina Eunice Banj lumière côtier cadeau du ciel papa eso zongi jeune bilo tout monde esote azara jeune papa totosi tu es bien sûr aller l'hôtel et sur la émission oui Eunice Banj maman vraiment mbote mi place Zolanda nga mobile moi c'est solo azakaboy soko okomi na mobile ba doit comprendre pena que azak cadeau du ciel ya solo merci mingi na yo na los place ozali na kozala na kala mingi te na kozala na los bon melanga ba cadeau na ngai na mutulanga eso e kanji azongi akomi eso là avant c'est sarai bongo fiera ndengo wana soko monika mobile azokomisa moi si mingi boy c'est que moi ça a apporté quelque chose o ya zanga c'est que Eunice Banj celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Kora siko na surat 12 je crois 12 ou 12 17 sur na bosanité Bible lobi qualité ya bana na venir ozo luka lobi ezo dépendre na moi sur opona lelo soko lingo za la malamu lobi soko lingo bana no baza na éducation à bien avenir no za la malamu pona moi si avant obota. Musulman, merci. Merci beaucoup, Mbatable. Très rapidement, puis je voudrais faire un clin d'œil particulier à Ropsi TDS, le crédible. Il a été, il est et demeurera toujours crédible. Bien tout, toute ma famille, en tout cas, Tom Smatopé, depuis là où tu me suis, depuis Bruxelles, et toute la grande famille, ma soeur chérie, Sylvie Katamboyeye, et bon anniversaire à mon neveu Nicolas Thomas. Je t'aime beaucoup, mon garçon vive tes 18 ans, et puis beau frère Nangaï, Boss Amboka Guy Matombi, depuis Namur, je vous salue, toute la grande famille, et puis Norobo Sanarate. J'ai mis ma porte de la chapelle. Encore Ndombe. Azo beta tous les convoitureurs wana. Et bakasa ils sont baeba obaruleka. Jimmy Chimanga. Oui, à côté c'est Mercedes. Jimmy Chimanga. Muyaza mutabaki c'est belé, c'est normal à beti tous les convoitureurs, bato ko kasu convoitureurs wana. Bon, ceux ça bongo ça bien mais bat na famille ne bazo aussi là. Jimmy Chimanga mbote belé porte de la chapelle. Mbatable tout ne nous tenez pas rigueur, ils ont dit biso bongo parce que surtout côté à Tisuka. Net au côté boy. Mbatable j'ai très mal, avec un cœur meurtri, nous allons aborder ce sujet parce que dans la moitié 2 jours, Nathalie sur la toile, Nathalie sur la communauté Nabiso, dans ce monde, on a battu le bélango vraiment. Pendant que tu as 8 ans, Congolais, tu as la fertilité, un tel a son agina, un tel, mon co est biso, Congolaise, le rôle en gaïnayo, une certaine Pamela Oku. C'est vrai qu'il y a un couple, il y a Camerounais. Camerounais, comme on est mandefeu, quelque chose comme ça. Bah ça déjà na mwana mais la dame a se retrouvé sur na zemi il y a 3 mois mobali na ya Camerounais anticipa qui akendaki déjà Cameroun ba vidéo pe allez circuler sur la toile on de na biso congolaise wana azala ki pe na fierté nyonso akepa kangi ba vidéo ne ba kangi ba meche jour asuka ndenga zo vol a Longwe na Bruxelles a Kiti bana mo na Cameroun mobali wana mtenda ko na aéroport depuis akenda ko na aéroport sans signe sans suite si pour na tiki Cameroun a zongi ba bazana na Charleroi si pendant zongi na Belgique sans suite bazo benga sœur on a bazo zo été ba toni mobile mbala biono akenda ki Congo ba bengi pe na Congo na ba akomi awate et tout solanga na lelo ba retrouver corps naie na kati ya poubelle communauté zo belangote ambassade na biso pesa na Belgique faites quelque chose manifestez-vous parce que ça déjà le mot est créé un incident diplomatique parce que o ya ku fait ça congolaise le rôle ngai le rôle ayo Mbatable toujours situation on a face nango quelle attitude. Je crois que comme tout autre Congolais azana droit à protection azana droit basalela ya enquête ba pourquoi Koufi. Je crois que Nengo Lobi ambassadeur à Bruxelles, je crois que il est parmi les ambassadeurs au basa crédible na aéroport. Vraiment mais son excellence ambassadeur de Bruxelles, je te salue en passant. Je crois que il faut prendre les choses en main. Il ne faut pas faire comme ce que ton frère là-bas, ton confrère l'avait fait au Canada. C'est pas ça. Donc, vraiment, ambassadeur Nabiso, Zoatan, il y a contact directement dans la famille biologique au Bazali, sur l'état même, sur le lieu, na bande konaye propre, boyeba, et loko nini, boko ko sala.
parce que tout ça la raté que ceux qui ont moutakufi neto siliki de kolomaka mbebele. Moi je crois que monsieur l'ambassadeur c'est le temps, il faut corriger les erreurs oyo leka oyo parce que tout déjà problème Alexandra kuno mon ambassadeur a koma quitté aiko na siwa komi oloko ba wele ba bende na bilamba. Je crois que c'est pas osana ba attaché ambassade osana ba service ebele lukoko a contact juste na famille na bango biologique bazali oyeba ndenge nini okota pe contact na ba homologue no ba camerounais ambassadeur okuna boyeba qu'est-ce qui s'est passé pour to luka lumière sur likambo wana parce que au fait biso to mona ka na France komona soki français moko akufi ezate ke likambo fo ba ke no benga Macron ba lo bana Macron mtatombola ka téléphone à côté contact na famille wana na bande ko na ye ko apaiser bango ke non l'état a déjà na contrôle nango soki Macron un président français à 4e puissance à monde azo salango et à combien fort les Congolais de photo adapter rappeler des choses qui est bien komona ke fo benga poto le la tête à la tête que bakoma tango komona e komi pression et yo ambassadeur bakomi ko bana parce que biso to za le lobeli auto mettre yo en garde pour na ko faire avancer les choses mais misu ba ko la bisoté et puis to pekisi bango te ba ko finga bazer ba ko lobeli ambassadeur incompétent mais moi je sais que tu es très très incompétent parmi les ambassadeurs d'Europe ou à Belgique. Il est très compétent, vraiment très compétent donc vraiment bon ça la le plus vite possible pour monter ma congolaise à la soulager mais les premiers asiko nini moi je crois que il faut biso ba congolais tous à la pena mayele toko condamner ma camion surtout mes biso moko est-ce que tango mwana mwasi wana aza belge non je crois soit aza belge na aza na nationalité ou bien aza na mokanda na ye l'erreur encore est là est-ce que tango azako kende Cameroun asinelaki na ambassade na biso que je pars au Cameroun parce que toza na droit soko lingo kende mboka nyonso tout okoko signaler l'ambassade na bino ke nazo kende boy okepe kuna na Cameroun il faut que l'ambassade na bino ya Congo oyebisi bango ke naza awa naza belge be naza na mokanda ya Belgique na ye kotala mobali na nga tout et ça n'a pas pu remplir l'ambassade wana c'est là où les Congolais faut se retrouver au sali en côté parce que au kufi le kola bazo mona ko moi clan do moko akiko makuna ndenge nini parce que même ambassadeur aux a la surpris ce sont des erreurs où nous les Congolais faut réparer tout ça déjà na poto hormis ya ba matelanga subela ko finga na ba TikTok voilà les procédures oyo ko salama pour muto azala protéger mboka nyonso kolingo kende Afrique ba danger za ebele to songi ce na kaya ya ndeko na biso na ba Camerounais mais justement s'il faut adresser un message au peuple camerounais moi je pense que ça serait pas intéressant qu'on généralise le cas parce que depuis que l'affaire en question a commencé il y a que les Camerounais de pure souche qui ont décrié la situation, qui sont montés sur leurs chevaux pour dénoncer la situation. C'est-à-dire c'est un seul Camerounais qui a commis l'acte, mais ce n'est pas tous les Camerounais. Parce que c'est beaucoup un bâtard de choura et dans l'ingapé on a adressé un mot par rapport à la famille. Tout le monde est pétante naïe, qui ça n'engage, vraiment meurtrier, famille naïe du côté de la Belgique. L'ingapé on a adressé une parole de réconfort, la famille naïe. D'abord la communauté na biso d'abord biso ba congolais et puis la famille naïe biologique. Non mais moi je crois que ba famille naïe ba famille naïe aza victime ya kolinga mutu oh ya ke kolinga to ko pekisa mutu alinga appartenance alingité ko linga malien ko linga camerounais ko linga écolonio surtout tu peux aimer tous les africains comme tu veux mais trouver la mort comme ça c'est pas bien famille na yeba ibeka mwana bango za na poto mamusu pa la kaki bango teke na ke Cameroun tout comme pas ko la kabango malaka ki bango pa et puis ake na zemi yango no moni bande ko na biso ba congolais to le la ka ba cause te il faut to mi tout na rapper est-ce que omoni ba mande ko na biso abasi naso likamuri zo la ba na ezaki na mboka na fil na ezela maindi ende bakataka fina biso mwa kitoko boy fina biso kitoko boy ya métis bakataka mike na étranger awa mwana biso Alexandra lelo tozolela mais tiake ndo koma na il kuna omoni zana bato babenda ki kuna ba étranger pekaka moi je crois que awa bino bande konanga ba congolais bozo linga ba étranger oui na olinga nga ba congolais te baza mal à la tête ba congolais baza boy c'est bien mais bikolo bino bozo linga bande konanga ba congolais yeba ke baza na ba comportement lokola bisoté bazana ba culture lokola bisoté bazana bisaï lokola bisoté il peut te tuer facilement te mettre dans un congélateur dans un frigo donc facilement bozo ki lolinga bande ko wana fo yobiti donc soko monika kayen ça ne va pas tika na yo bolingo wana moi je crois que je conseille au Congolais ba linga ba bande ko ba congolaise parce que c'est moins de problèmes to be bana biso na biso to ma to ko bongisa pour famille ça ça to yebani parce que muta boy mona matete mona bandal bana bandal bona ngasani bana boy parce que les lots la conséquence au mona
bazolanda nga ebele na Belgique on a même na France na Allemagne na Londres ezali obale ekolo mosusu ozomona belake moto alingi nga lisusu te moto azosepela na nga lisusu te malgré toza na bana pourquoi ozoafonce pourquoi ozokende parce que basili nyonso elakisaka ke moto oyo alingi moto oyo te ça se voit même soki yo ozomona te lokolo oza na kati ya terrain mais bato baza libanda lokola baspectateur bazoyebi biso ke mama libalo ezokende toxique libalo ezokende bien te okomona moto akokende tiakende okufa boye atika bana boye nde amoni ke wana olingaki moto bandeko na nga bacongolaise bolingi baétranger na boyi te mais ntango bozokende boyeba ke bato wana baza lokola biso te biso tomesana biso omesana babétise na biso sala boye kobengana kosala boye koloba n'importe quoi makambo ebelebele biso tosupportaka mais bikolo mosusu basupportaka yango te voilà les conséquences lelo ndeko moi si akei je crois que nazo présenter ba condoléances na famille na ye place tozolanda biso pena mama je crois que Félix Tshisekedi nenga mesana kokota makamba okota ngo kaka parce que nayebi ke fa kota likambo parce que c'est pas comme ça que c'est naturel là président des Congolais quand même il faut se manifester na lingi to ke na ona nenga président congolais so na oloba ka lokwa congolais nyonso yaza na rôle congolais non c'est mazal ordinateur institution à cette institution te yom tozo benga institution donc akota yango pour ça la bien cela veut dire akota ki déjà lika popo ya kota aka makamba boy mais akota yango po esala quand même bien tanga ayambaki mama ya Alexandra lobaki na ye phrase moko biso toyoka ka lobi na koko tika congolais moko na insécurité te na kotika congolais moko souffrance a souffrir te aza na pas cité tant que na rozala a malgré biso to contrat na biso yete ka tant que président mais asala quand même quelque chose parce que asala yem tazo engagé moko na biso na mabe wana zomo teke on dit mamutu te na osenga ye agir en tant que président mais yo obengena ngana bi asa institution c'est une institution mais nga sikoyo ata mais yoko na solo bakasité biso toyebi ke biso mo na kati ya mboka toyebi ke azo kokata ze incompétent mais les compétences na ye biso toyebi ke papa bato bazoyiba tika na makambo na ngai azoyiba bambongo bazoyiba azoloba te ya forme nyonso mbongo ba ministre bazoyiba mbongo ya kotumba ya kokalinga ya koyita il dit rien bato bazo kufa na forme nyonso tu ya kaso bakufa ana tanda bakozonga il dit rien bato bazo insécurité zali rien mai kurenza te kasi président yango tina nango ezani et on a lobby yozo benge président c'est tout le monde la institution est faible mais on a été azan président na ki faiblesse na ngo wana vraiment batala likambo parce que tokoko vanda ka boité chaque lelo comme Cameroun lobe ko zalabo na pesi bino 3 cas tokufera déjà ndeko mwasi na end ba découper en morceaux si le suite nango to yeba te so famille na yebi ke ba koma na soka tika bana na ete bana na soki bana ngo ba koma wapi na ndimite balandela bango suivi ezala kite Alexandra pareil lelo susu mwana ndeko na biso ya mwasi o Pamela okuo ndenge moko donc soki tozo fungola misute ba mama congolaise na zolo kola me bozana ba mboka nyonso tu bobala ba paya c'est bien bolingo ki parate mais attention ba paya wana bazana culture moko na biso te okoloba te menga pe na vani na 20 ans lokola 50 ans na kokite attention na bango bazaka yo koko ndima mutu apesi yo mukanda aza na zemi na yo mais ondimio mais oya na mboka na bino okende kotumba ye lisusu na zemi wana est-ce que mutu pena oya za congolais yo soka congolais seli kamanenga congolais komena na kombo na ye biso to bana mobutu ti tozo ya lelo na place toza yo so mona congolais moka tumbi congolaise ya mwasi na za na zemi na zolo baza na zemi. Attention, donc ceux qui m'ont commencé à bloquer boy, azan de konabiso alors boké bana bango. Tous ceux qui sont logique des choses, ndeko nangai. Moi je crois que les loba congolaises baza victime pour bazo yokate. Au moins temps bazo pekisaka bango makambebele bango bazo congolais ça comme na poto ayebi nyos. Congolais comme niveau moko na toli ayoka ka lisusu mutute azana besoin ko comprendre te akoyoka mutute o ya yebi yango na yebi o ya yebi ezana ngo mukie. Yezo ka sa yebi belé pour ça comme na poto. C'est comme si ninga ba congolais ba vivaka. Donc, au début, c'est car Dieu a aimé le monde dans la Bible. Attendez la Bible, malamo ekoki pona ye. Donc, asuki wana do pona ye suki. Or que ça na makambe belé, ça wana fo yeba les pour et des contre makambe belé, ba malédiction ezaka na kata car Dieu a aimé le monde wana. C'est ça ce qui se passe. Le loto zole là, comme tu na biso zole là, to ko s'adresser na ba Cameroun to bundala bango, to so na bango. Mais mutasa kei. Donc moi je crois que famille on a vraiment je crois que justice c'est comme ça la très bien ambassadeur a s'impliquer bah nous soit s'impliquer pour tous la solution du Cambo parce que to koti kango boité bande ko nga boza na Belgique il faut se mobiliser je crois que font marche moko salama ya munene hein ko décrier makambo oyo salami oyo parce que tant que garçon no bakangi était c'est kazane dans la nature azo monde ça il kamalam parce que ba congolais au leto salama kamona biso de continuation na makamu susu lelo biso to zolo baboye okoko finga biso na bandako okoko lo banyoso ko lo basirnu mais oh et puis zoloba personne ne le dira à haute voix comme ça bino to ndolo ya kobanga mais biso to kolobango po to banga ke lokote to to kufa déjà donc c'est comme ça to lobaka donc vraiment bande ko na bana Belgique faut organiser une grande marche comme ça la pona ko luka éclairage sur likambo oyo bozo yo kapete
ozokende pas bato kaka boye obimika tongo mo bona ke pas mobile ozokanisa mobile à solo que c'est un prédateur nous makambe belé donc ah non vraiment c'est trop. Imbattable, merci beaucoup dans le chapitre Oyo. Tu sais, on a beaucoup de force dans la famille. Tout ce que nous dirons est reconsoler Mité Maté. Et l'autorité quand même va jouer rôle dans le bango. S'il faut qu'on interpelle, garçon on a R et en Oyo avant qu'il va prévoir Oyo. Tu as vu l'Afrique comme ça, on est à la base. Si on a confiné en Afrique, si on a comme un gars tu peux essayer de dire justice de dire oh ma justice de dire exacté. Oh ma justice de dire il y a mort d'homme. Atiki Batou, Atiki Bala, Atiki Monanaye, c'est-à-dire tout ce qu'on a la justice de Dieu. La justice vraiment, proprement dit, et ça la moussa en amour, et puis on compte sur l'implication de nos autorités pour Maramwana et aboutir. Imbattable, dans le deuxième chapitre, on a biso, dans le chapitre de la page noire, kaka, tu as couvert Papa Noël, à ça artiste, on a un biso, tu vois la page moi, tu évoqué rapidement. Dans le côté domaine, on a pour un ami qui est chuté, dans le domaine de la musique, et ma biso place moussous. Lelo, l'artiste a biso pe belé, baso o pe bazami côté aspect, côté mamokili kili. Mais côté chef d'œuvre pena ba osala te. Lelo Papa Noël le bon samaritain, ça fait presque 40 ans depuis album. Le bon samaritain. Ba pekisaka motoli kamonatina e, soki aboyi, batika ye ya mekanzoto e, balobelaka moto. Et on dit mongo bimika lelo. Ba pekisaka motoli chanson intemporelle. Voilà, ça chef d'œuvre. Abimi ça fait 40 ans 40 ans 50 ans. Album on est bien. Nzembe zo vieilli. Le bon samaritain. Ça dit ça na banze bona kati ba madiabona, ba sisika, ba bijoux tout ça. Donc album mais bateau baganga lelo bateau bayiba nzembo na bango après 50 ans toza sur la moyen koyoka ngo bien te salité solo banzembo mabe ba insanité belé na kati ezo étiqueté na lobby il faut tout la vérité parce que Papa Noël nata na bango akoke poko yeba nzembo salité pour na tango na bango pe fait na solo amba betaki ma bodire mais il a pensé à une chanson moko oyo etikali libela na libela bapekisaka motolika monatina ndenge nini bato nzamba sala kala misa banzemba boy mais nzamba auto sala bana moka mikolo la chanson est intemporelle parce que jusqu'à présent au moment où nous parlons nzemba on a tout le monde on a des réseaux sociaux la chanson ils ont continué ils ont ngi ba te ba comprendre le message on est que c'est vraiment sérieux il faut travailler sérieusement pour simalobi. Tant Barbet a solo na yo, Barbet a solo ya spé na ote, Barbet a solo ya sogné, Barbet a solo ya œuvre au tiki. Donc lingo lo ba ke papa wana il faut remercier papa wana c'est que nango na solo eloko moko ba papa kala ba yima banzembo lo to tikali nango ba Madilu ba Pepe Kale ba afina biso nani Lutumba. Mais ndenge nini bano nzamba sali banka mikolo yo base incapable ko produire nzembo lokola Papa Noël incapable ko produire nzembo lokola ba Lutumba bazo sala wana mais nzamba auto sala banka mikolo na matière lelo donc bazo que les enfants d'aujourd'hui sont perdus. Oui parce que ba prédécesseur na bango ya génération yuto landa Papa Noël ba yibe banze malamu te yango esali ke bano na pe akoti na kata be wana Papa Noël azamutu oya yembi banze makasi a gagné et l'autre côté ba imagine ezali Sokodé peut saquer le côté, Soneka peut saquer le côté. Tia zo kufa na cri d'alarme. Nazo se souvenir mukolo oya vote. Akena ko voter Félix. Akena ko voter Félix. Akena ko voter Félix Tshisekedi. Talakaka Papa Noël alobi atina message pas Félix alobi bokundanga tangu nazana bomoy. Tanga sisi ko voter. Mais a voter qui on a voter qui te pose aki na kiti fatigué na yaki so na papete mais yaki déjà pour voter. Pour na voter ba kutani pe na ambassadeur Emile Ngoyasika. Et merci na pour Emile Ngoyasongo après ça qui peut moi quelque chose faut to avouer tous à la fra to boya nyonso tout to lo baka mabete Emile Ngoyi l'ambassadeur congolais tango yambaki mokolo bayaki makambo ya vote il a donné quelque chose na misu ya Maman Gisèle Oumba Diamant Noir je la salue en passant asala ki wana ouais Diamant Noir oui donc après ça que moi loko matinda ki message pas Félix Abi nazo kufa boye il faut kundanga ta nazana bomoy nazo ba droit na ngai te nazo kana ngai loko moko te ti lelo nde tolo papa na kufi ba musicien na tanga kombo te omona Sam Chintu azoka 4000 na nzembo nini nzembo ekuti na lobela kalika bobalamo et puis Sam Chintu pardon pour petite akena otala papa wana si bagena ba musika sika na liste ba musicien soka leika ba pesa ka ba 2 euros ba 3 euros utala niveau wa musicien congolais ba soit disant ba patron biso to silisa bien pe nani motona biso Andi Irisa okomela bi musika sika to tambola na liste pour ba musicien ba pesa ka ba 2 euros ba 3 euros ba musicien baza pena moté amabe ba pesa ngote ke po ba lia ba pesa ka po il faut soutenir famille wana premièrement atazaki na ba assurance na ye décès de vie ya vie mais bino ba artiste musika sika tambo na liste alembi
pas comment syndicat on avait popolipo donc ozo comprendre le niveau papa wana leli bongo basale lo pesa mbongo te Sam Chinto akenda kotala ye papa na ba ye manze mona Sam Chinto asale loko moko oyo Félix Oise quoi monstre que je salue en passant akenda kotala papa Wendo tanga zaka na bomoy alobi na ye ko sala musique papa Wendo abinga na yebi na yote yunani abite ngai Félix Oise quoi oza nani o naza musicien bon oye ko kotala na mokilo oye ko sala nini pa na ngai c'était na ye ko luka ba koko na biso pona osala musalo bino bosalaki papa wana papa Wendo asomba Fanta voilà amele ndambu na katikata ya bisi Félix Oise ko amela mais tala makaloko ye na musique oyo tala makambeko egoyela yo ko sala boye ko sala robeta basala okele musale ko somelo bandaku mais à condition aussi mbakisité Oise ko abi papa Wendo alors voilà makamna simba kisité do tanga ba Wendo la sala yango ka ofele donc les mêmes démarches Sam Chinto sali je le salue avec Musika Sika pour Musika Sika sans de quoi linga vivre te papa a de konde bongisi un guitariste amoné le ko la Musika Sika na se mboko pour mutaleki na accompagnement zate mais akeku le papa Noël a bénir bango après que ça l'émission wana Gisèle a like ka témoin asoli na Sam apartheid asoli pena Musika Sika apartheid ayebisaki bango nini yango moni ba misie belé zanga bango lelo yo baza na bénédiction ba grand na bango te baza na bénédiction même na domaine na biso ba sportif ozomona bena moto abandi sport lelo tangu ye azosala sport na ye wana ayebike oyo penda azakoka komwa moto azosala ba compétition ya danger un grand maître un bon champion mais le kola yeba komi maître ko mono ne moto la komi camarade na ye donc ateto za te il faut toujours avoir la bien on le bakana mboko yo okomona kata mboko oso ezaka batu nango na mboko soko lingo za la bien il faut kutana Jean-Paul Ngambe oya utokufela mwasi na ye vena ngambo te bele place ozolanda ngai force à toi avec Jean-Paul Ngambe il faut kutana maître John Moïse le leader il faut kutana grand maître Zico les grands Gozuel, il faut qu'on ait un grand maître Baza. Poisson Gorbatchev. Poisson Gorbatchev, il fait à Salimo. Il faut qu'on ait un Moscou. S'attendez, il fait à Salimo. Poisson Gorbatchev. Il faut qu'on ait un double one. Il faut qu'on ait un maître Bas Badibanga. Il faut qu'on ait un maître Tama. Maître Bas. Bango ne va pas y avoir n'engeni makambo et tambola kaliboso. Pour bango peut pas connaître la berre n'amboko. Pour y occasionner ne yo ko sala plisti. Bango va y berre na ba photo bango ba sala. Non il faut ko sala masoko za mayelete. Jean-Paul Ngamba ko soko bichura succès tout alaka nango na vie ceux qui naza ko sala mbere okutanga na ministre na mboko mais yo ozomona ba bêtise ozosala John a biso pareil bango so ko nzela wana kolanda lo yengete éviter oyo ko sala oyo te ke bana batu ko beta batu facilement te parce que moto zo beta lelo lobi akobota mona lobi akomi soda akobota mona lobi akomi mokonzi akoko nuire yo quelque part dans l'avenir ozomona ba question ndengo wana et puis na vie et voilà mon test passé Sonic Afuta na vie il faut toujours au tirer l'expérience na batu donc yo lokolo zoya okoko kweya tout comme okope ko telema okoko kweya pona nini la retourne parce que soko kwe olandi bato ba kweya ko kweya soko olandi bato ba kendaki bien okende bien c'était un conseil na pesi donc il comme nini pona ke musika na Papa Noël donc Papa Noël a joué le côté Papa Noël a kufi le londo tolo yango na ba musicien nyoso congolais ba musicien congolais tout en général même na ba page na bango officiel la plupart ba le côté ndeko nanga et puis yango na ba la plupart tango ba phrase ba silika la plupart ba musicien congolais nyoso mutana mbonga zate basa na ba moya ko lesa bana ko somba ndako kuvana mais moyen o la mbongo ezate basa ba débriard babunda na ko luka mutaza na mbongo mwa ko ba teke asa millionnaire na makamiziki ba congolais na ebite o cha kombo na ye mamsunga na bosani na génération oyo nazolo wa mbongo wa milliard na banque nazolo makambute pokoza na banda koza na makamba o konta ngombe o konta na newa konta mbongo na banque te ningo to mona kawa soko mbongo ba konta pe immobilier za mbongo tika nazolo biso bon immobilier na biso za ka déclarer ba congolais que déclarer ndako donc soko beti na Google place ozola nango beti Gims au mona za parmi ba baza na mbongo na mboko na ba jeune ça ba revenu na ye na uto mona lobi na moni fali pa koti na makamba on a été so mo ngweza combien na tala ki bente na butu na zotala faire pe na moni bete kaka Google tana ba millionnaire congolais ya musique okomona batutu obenga bana et de toutes les façons loko kanza l'a dit dans son émission que nazana mona mbongo te na ba kansa na mbongo te donc Papa Noël le ngazo senga ba gouvernement ba kundaye azo mérité pas parce qu'il a Papa Noël mais parce qu'il a fait des œuvres à bénéficier d'un côté atiki ba chef d'œuvre oyo mamusu nabo moyazu le côté pour une seule fois mais à titre posthume aza abana mundele atika ki testament pas mundele ba kundaye na nétropole
Oh. Et mon risque autour de Nétropole, c'est quoi? Autour de Gisèle Oumba. Nétropole, c'est quoi? C'est des cimetières. D'abord, il y a que Nétropole, c'est des cimetières. Mais Nétropole, parce qu'il y a donc. Nécropole, les arts, cimetière. Entre ciel et terre. Voilà. C'est comme ça, il y a ça, moi, qu'il faut qu'on ait un Nétropole. Mais ici, c'est Nétropole, c'est quoi? Il y a ça, mais Nétropole, déjà, c'est un cimetière. Ah, non, c'est un cimetière entre ciel et terre chez nous. Afala do asenga ba kunda ekuna soki ba kosala ngo ba musicien nyo surtout ba telema ekosala biso bien ba honorer ba ngo nyo surtout ya kalana ya lelo ekosala biso bien parce que toza na problème moko ah papa wemba kunda en attendant ti lelo to ça d'accord nanga ke ba ba kunda en attendant faut ba loi ba inime lisusu ba sala mausolée tozo ke lelo soki combien des années mausolée ngo sala makate donc to ça na ba problème wana or on peut faire citer des artistes ezalaka na bamboka ebele bakozwa star moni ti kote ya mamaluku wana batie cité moko badetere bamisie na biso nyonso baketia bango esika moko na bamozole na bango bamisu batie bilamba na bango badiske bilamba baza kolata basapatu batie pena droit d'entrée na biso mpe na kongo to wana Panthéon te kasi mais kamakamango yango na France ba na Panthéon mais munoko ngo bango awa journée leader akufaki bazwi batie na Panthéon de bato nyonso bamarka histoire à France batia bango na Panthéon biso nation de la musique et matériel nini ça premier na immatériel reconnu na UNESCO na patrimoine immatériel UNESCO premier mais bazata na Panthéon ya Grand Calais bazata na Panthéon ya Madilu te ya Pepe Calais te ya Luambo te ya Simaro Masia te bongo ba grand wana bazate bongo siko ba bazo le kalelo ba cha makelela pe bongo le kapé inaperçu il faut faire un structure. Il faut faire un cité pour Nabino Moko, Nazoro Wakout pour Nami, c'est bon pour les sportifs. Panthéon Zali. Il y a combien de judokas basali makamuna mboko, combien de boxeurs basali ba exploit na mboka wana, ba matisi ba drapeau. Na foot, papa Kalambai, ancien gardien à Mazembe, a rappelé la Coupe du Monde dans Léopard. Il y a Kofi tu crois 3 jours à moi. Voilà. Il y a mon qui paye dans l'oublié. Là champion d'Afrique, là mondialiste. Au monde, il faut basala la ngo na ba sportif, na ba théâtre, et ça na ba domaine soufo za na ba cité ndengwana parce que biso to memi sango musika. Mais omona eloko mo ezate eloko mo ezate lobi et puis pour mona eloko ezate ba pesa banka 2 millions 2 millions ya pamba mbongo ezonga na banque ba mamisi bazolandanga balo bazaba tamayele balo bakanga bazaba tamayele boto toucher bango ba université misu batanga na poto aboy bazo pe ba diplôme à poto mais 2 millions ba pesi bino pour na corporation na bino mbongo ezonga na poto na banque tililo il fallait projet zaité boso ko so kanga te so ba projet zaté j'ai rejoint maintenant Taboulé je disais à son temps tant ba chaka ministre moko boye ministre na si Mobutu lobi na koza na problème na ba stricteur te ba écrivain te mais na ozaka na pona ba ministre pour batanga te lombo akena ko longola ministre wana tant que vous avez que bazar la strictité bazar le côté pour avoir présenter pour 2 millions au fini ba musicien congolais est-ce que vous avez 2 millions ça exactement le son la banque est-ce qu'on a fini est-ce que ngolo ba bazar pas capable projet ça là mais 2 millions ni ça ado bazar un projet bon makele wa tira soyali est-ce que ngala kosi te ça solo yo la billet et mutala ça Denis Sassou Nguesso va croiser Andiris donc dans le même domaine on a kaka Tolandi parce que dans le domaine de la musique, maman a biso Sagi Charofa. À ça témoignage pour la première fois. Ils ont le quoi deuxième fois, ça l'équipe une émission. Il y a Sœur Mora Yamba qui est à Sali a témoigné parce que hier aux témoignage est libéré un peu mon c'est-à-dire à comment déjà que ça les Nzambe à comment moi si à mon Sali Nzambe paraît-il hier à Sali témoignage n'est pourquoi Lelo est choqué ba tebelé est choqué notamment ba clan ou ya papa Wemba choqué clan ya papa Wemba surtout les il y a la référence biso pe bato to sala to mo beti mo to okolia mo bochette okolia mo boy batebele ba comme ça un scandale oui c'est vrai pour les Congolais faut avoir maintenant la paire hein to koti ka ba Congolais ba kenegolia na n'importe quel restaurant parce qu'après 20 ans vous aurez oyo kalisu mutu moka loba ki boye mutu moka sala ki boye je crois que bato na tamba za kolia na référence na Bruxelles ba yeba ki te ke ba pratique boye za ko salam maman on a eu référence wana ça fait très longtemps très longtemps donc on a très longtemps mais na yebité qu'est-ce qui s'est passé pour na les kanengoana au fait Jimmy Chimanga to changa basi n'était souci na ina changa lelo na lobi ah Chimanga oui zela donc to vanika kaboye porte fungwami Jimmy Chimanga porte de la chapelle à Koti. Ah non, on a évité quoi. Ça a plaisir à tout. Dans les là, on a bien des bonnes choses. Et ça a moi transition tout rapide parce que le Rwanda ça fait il faut faire couler beaucoup d'encre un baptême de Churamboma. Et le Rwanda vraiment ils ont un problème beaucoup sérieux. Ils ont choqué toutes ces amis batebele que papa Wemba à sa kenda. Papa Wemba sa kenda. Moli mon épée mana kimia. Mais qu'est-ce qui fait que
dossier wana yeli so lenti ko suyer les so mémoire. Non, en fait mais même bana papa ou bana si baza contenté pour contenter na makambo yo maman Shari Chagou Fazoloba. Mais elle parle que la vérité. Congolais alingi vérité te. Mutale Sabino biloko moko mabe après tant des années ayo Sabino où est le problème? Ba mission le baké funda ina mwenda basi baké porter plainte. Nandenga minde les avait. Mais lelo oyo ndeko na ngai bato azomona ngo mabe. Lelo Bruxelles ekomi kao baza kao kuna ko sakana te. Ba papa bazo koloba lisute parce que ba bomaka mabala na bango pona référence. Pour Shagui Charou Fata Baboua, la première dame de Belgique. Moi, je suis en mais voilà le prix qu'elle a payé pour comme aller Léondo. Et ça dit que maman Bazaki na Makambouana, compagnie lo keza yangote. Yango to solo na maman batikali lelo ba jeune na biso bo envia ka mingi te parce que bo yebi ndenge mutazo so elate libalo yo zo préféré on zo mona libalo yo zo préféré zo mona bien wana ba musu ala la raté bazana ba problème spirituel bazana kindoki afai bazana ba kodia ba misu bazana makambe belé yo siko zo envie pour moni bazo boaka yeba yemba ke na banzembo tala suka na ndenge suki Shagui Charou Falobi ka vérité mais eloko maman Shagui Charou Fabo sana ka koloba abimaka kana na fait na biso nani papa Wembate papa Masco a confirmé qu'il est vraiment oui ma banda bena fait taboulay bana fifa ba yebit abanda ki na fait taboulay akena fait bafo Marie pour bafo Marie elle ka Luambo azaki mwasi ya mère Malou azaki mobala mère Malou pardon bato ba yembela écoute na nzembo après mère Charou Faya ko zoyer yemoko souver Luambo prêtre kuna. Et ce sont comprendre sans compter ba vena ba espéra ki sangana ba chef ba wa se ko feta ba le kawana ba pesho wango ba le kawana ba tesa daliet ba le kawana ba denewade ba kaluji do te bele et bi ma yemo ko solo bango toujours qu'il n'est qu'à la liste des alidons. Ok, avance. Mais quand la liste, on a toujours du mana. Mais quelque part, sur la liste, on est en ami bongo. Ils ont peut-être pour dénigrer, peu moins valeur et maman la biso. Mais bon, oh, il y a sali, oh, il y a payé. Il y a combien d'armes il y a bomi. Il y a valeur à dénigrer. Combien d'armes paye. Parce que les lois, le bateau va couper, monsieur, de éviter. Va couper la ligne. Pour bateau, va outer la référence. Ma monsieur, va bimika, va casser l'accident, couper. Bino, quand ça couper une voie normale. Bon, va couper à mort naturelle. Pour couper à mort brusque. Parce qu'il y a reconnaître que, na katia, il y a ni na yewana. Et ça qui na nia au moka zako bimawana. Abimaka wana mais nya wana soka bimi na kata référence ayebisaka mingi maître Tirbo nganga ça na Bruxelles lui maître Tirbo ya barumbu voilà donc vie mutazako zwa nya wana talaka grand maître Tirbo champion d'Isaïr et judoka tala et boxeur tala moulay vie on a tala kololikof mais tanga zo zwa nya wana zo boaka est-ce que champion nganga Tirbo ya mama ginga zo landa na Bruxelles ayeba ke za nya mabe faut un champion Tirbo abeta sur la nya il faut landa faut ko na Bruxelles faut landa champion Tirbo siko lelo batazo mona ka conséquence fait nanga lelo akolo mususu na kute na ba promo ko boye parce que Tirbo a sali makambe bile sami wana yazaki innocent vena nga wana ya boxeur ya champion na zo mbote mais tango zo misanya wa kindoko ko boka libanda est-ce que yebe kaza kindoko conséquence nango lelo mamusu champion sana makwapa po musu zo bima zo landa batazo ka sonde famille onde ye moko nzoka nde azape l'un des victimes ya Shagui Charou parce que yimo mutalo bango na ba image auto lo ba lobi ke non na ba petit nga seleo bazaki wana pe bazakolia wana na whisky na kati whisky mo zaki za raso masuba so ba transformer ngo seleo to nga melia ko mufinga ne fali musu mutebe ba partir kuna na utumbo la série sankara pe pare alarme fungo maka tunzo kande à partir wa whisky bino mo zolo baka bongo na lobi nani pa alia kuna nani mutulanga nani alimia ndimi alia suka alimia ndimi alia c'est wa yambo pa alia mutuna yet bokecho yambo kasi Charou Fata yayat ser na ye beaucoup la gaolia pe ali ate papa nana golia mais Félix Tshisekedi kutu champion golia kuna mais Félix Tshisekedi azaki na abonnement kuna mais c'est le président wa bino azaki na abonnement na référence yaza osa ndenge nini akobenga Shagui Charou Fabi batumo bazoya wana po bango bazoya banda seria Saddam mamso zoya bate banda seria Saddam Hussein azakoya Saddam Hussein o mwana mobutu azakoya pe wana bino ko eza makama lelo. Alors sikoyo Tshisekedi azaki soka ye mona si watu mère Shagui peselanga bango 4 bord chela bango na mbanzinga na osana nuba apa osala bangunda bata IDPS so na siko sa bango na ziba lara na ko futa abonné akunat do Félix pa liango ya ko tumba ko kalinga ya maza mona Bruxelles ozobo ya ponani because pas président ninga zo landa ebika liakuna au cas pas président comme il est institution mais bon sanité kaliaki yango bongo makambo so sala so ba trop na Congo mamsu peza biloko Charou Faliaki ba trop so Félix sala so na Congo o mona batu ba kufa zo kipete azo sala makambo na ndenge mais ko sala pe ba kamundele na ba biloko masuba ya Charou Fana ba mela wana donc respectez mon konzamboka wana yo mto zolo ba papa respectez l'autorité ah on a solo ba on a lobi na yo ke alia na lobi tek ese na lobi mabe na lobi na makamona loba bato wala na mabe na lobi non oya mbokutu wana abege na tata mwasi ya bana ali ete ndenge ni bokecho na solo ba zola na ngalia surtout fait greffier international
vient na greffe international yé kuna kuta ko lekate. Donc imagine toi siko ya lobi ke masuba ezako zalawana so bato basubi après ebaluki nini ba Jack Daniel batazo mela bato bio non c'est impossible. Oh ndeko na ngai, mais dans la Bible yo monaki Yesu abalusaki mai masanga te soki Yesu kutu mwana nzamba abalusaki mai masanga bato abi masanga boye ya gubo papo pese so bande te po mais Satan aussi capable de le faire, car Satan aussi le fait. Asala ngo tango ya Moïse defa Pharaon bo monaki te tango Moïse abimisaki nyoka na Pharaon asala gina abizaki abimisane nyoka le boye ko bwaka et comment penye nzete comment penye nyoka lokola wana, il fait tout. Multiplication, même Jésus qui savait multiplier des pains et des poissons, Satan aussi le fait. Donc ça nous fait impossible. Chose grave à l'obi que ala mamazaka munde lone loko sali pena pasi yangwana et là la nzoto na basi. Mais dis-moi un peu mais c'est normal. Bah le bio non ala li sango ndengeni. Tala niveau ya inconscience ya congolais. Niveau ya aliénation, niveau ya esclavagisme à congolais. Yo kanisi fala na bassin ya ngombe na sa makolo ngombe beba. Non. Il suffit qu'à la partie moko mukie boye alali na ngona nzoto ba bassin ko sala on a 4 azu a on a 4 tout comme les gens foutés comme les gens ko beba et puis bolia ngo bien ngana kenda pe wa camarade mon anniversaire banga ba sala anniversaire na kutana ndako na ba zuma yo mto nga olia makabu mingi na ba anniversaire na ba fête ba zuma makabu ba chango na lavabo na nini place de la vaga nini na baignoire bazu pena makaya olia na nini na fête ba chango na baignoire et kutu makabu vimi ila na Benoît papa makambo boye po no bon ba olia ba oyeba ke ezaki na Benoît bon ce que Charouf a bien sala ki on kuna problème. Moi je crois que les problèmes est que bolia qui déjà qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant et là on va toi ça fait ça yango wana ba tu déjà ba kufa bazali ba victime bazali ya ndenge nyonso ba victime baza ya ndenge nyonso ya isika nyonso ya momo ya ndenge nyonso. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant to ko porter Shagi Charouf nani nini plainte mundira ndima wakisite donc ndeko na biso Shari Charouf malgré obongoli motema oui osengi pardon olobi makamana mais il faut demander pardon d'abord à tous les peuples congolais oyo offensé bango oyo bebisa ba vie na bango oyo troubla ba foyer na bango oyo ezalaki makambo ebele parce que on peut jamais ko sibili biloko boye na moko lelo Belgique bazolo nanga na ndako bako koloba te batata ba lia sikoyo nganda ya lelo ndeto zolo boye et comme méfiance pour ba Congo okelia siko na nganda nani pour 10 ans pour ko baloba ki bo et puis bato azo kama Shaki Charouf lelo a lobby mais tozaki na mère Malo akufa lobate mère Malo ti akufa na lobé lokote yo kasi sanga makoma lokolo lokola Charouf asalaki nango make nango ka bongo déjà un père t'a gagné il manque à gagner Loris la congolaise lobé ka ndambo ngai ce qui base na longo la ta plus de 19 fusées mais lobé pas noli ka pona maka musique c'est Loris qui a parlé qu'elle a parlé siko alobaki kutu ndambo kaka alobaki nyonso tutelelo akufa to yebe lokote baleki na biso ba 1000 check bakei bakoyi ba pe makabele ba lobé lokote to ça na ba serre biso lokola pepe akunji ba kisa nan ba lobé lokote mais il y a des choses au bango fuba loba pa yebi makamwane bele yo ka ton kesera za ko loba na redia c'est que ba koma obenda ba to balimba wana yo ka c'était quelle pratique mais c'est les mêmes pratiques bana ba sali yango kasi ba sio no moni ba yemba kana banzembo wana na ba zo yemba na dimension lelo yango nesa ko moni ba no so zo finga na TikTok ba sa ba temple zo tambola ko kota te soko koti wana koti si âme esprit na yo na corps c'est fini au bébé makamonyos yo so mona mutu moko abima na tiktokers congolais atie mutu likolo boy aza bien pesa nga komba mutu abima ba tiktokers nyoso ya ba congolaise yibisa nga mutu moko abima na moko aza bien aza ni étoile ezopela akoma soit bo soko koti wana ezalo ko bwaka masumu na kata mai basa pas tout ce sont des temples. Temple, ouais, d'habitude qui faire la fin, mais en quelques minutes, quand un tout dernier sujet, tu évoqué pour tout Kabouarabiso, parce que de Koutanité, n'a évoqué en Openayo, pour chuter on a très rapidement, tout là, le pétrole, la banque congolais, il y a place de scandale. Ce qui est pour nous, au Kaboula, ma terre, routine, ma terre va partager à rater. Mais t'as la nengi congolais, nous sommes concentrés dans le téléphone. Ce qui est comme t'as vendu, à où met l'ennemi sur le téléphone, Keba, c'est quand t'as la Balthazar. Qu'est-ce qui se passe? Toi, ma casse, on partagé, Bouzoba, mais pour te partager, le rôle est important pour te partager. Les gens ont choqué les Congolais parce que les Congolais ont un camion sur le rôle de blague. Balthazar est à comme Balthazar aux Olananga qui ça partout, surtout en Europe. Balthazar est à comme c'est un monsieur Balthazar T. Balthazar est à comme il y a un mage. Kende kotala na dictionnaire. Kenota na dictionnaire, comment mage na dictionnaire. Ozola nangai. Comment kaka mage
ou roi mage na dictionnaire okomona ke parmi ba mage o bakenda kotala Yesu baza 3 bakomi yango na Bible na dictionnaire mamusu oyebaka te na kati na bango bazaki na moko zela komona ezaki nani zela na Melchior. Melchior. Nous na Bossani et puis na Balthazar. Balthazar passe na kati. Et puis Balthazar a qui parmi les noirs. Le seul noir. Na ba mage ba kenda kotala Yesu Christ. Pour ba mage za mutuni parce que ça mage za divination, asa bato baza na spiritualité haute élevée. Donc azala ba magie moko oyo bino ko comprendre te ba mona ka makambo ba divination moko avant biso. Yango mona ka tango Yesu abotamaki ba mona ka étoile moko boy. Mais il a fallu ba magie ba théo les étoiles te. Oyo peneza ni mutu mobiki sa botami. Yo nanga to benga ngo étoile filante d'école, to benga ngo étoile normale mais magie amoni ke sauveur moko abotami. Nuna kati ya batu balanda ke étoile wana, dis-toi que Balthazar azaki na kati. Komba Balthazar ezalaki. Alors les loba congolais zo mona ne Balthazar asa et tanga ngo na dictionnaire parce que il faut consulter dictionnaire natangi brochure moko Branham nzoka nda consulter qui peut dictionnaire tanga zako luka ay ba momo ko ba Nicolaïte makamba ba prosélyte tout ça akena kotala na dictionnaire na moni ngo na kata brochure donc consulter dictionnaire Balthazar gomaka mage okomona komba Balthazar na kati wana donc eza divinité bon mona tesa normal mutu moko boye azo sala makamu nenga lingi non asa na culture asa na magie moko élevé à niveau ko sakanate yango no moni moi so akutana na ye akolo résister devant yete et puis parmi ba roi mage na misato oyo Afrique Balthazar soko tangi Balthazar tala biloko ya ilaka Yesu ba mafuta ba parfait na parfait ba biloko abasi wana donc ese esprit moko incarna kana mutu alati kombo ya Balthazar eza on a la ngobie c'est qui kombo ilanda kombo lataka mais mutala taka kombo musu eza ya esprit bon yo na bia nenga pesa kombo no mato pesa kombo na ah mais siko yebe ndenge ba PC wana monsieur comment na eza yango te mais comme ba PC na deuxième monde yango wana siko pona appliquer yango déjà comment papa ne peut Balthazar papa ne peut comment ne peut Balthazar yende fatuna papa ne pourquoi vous m'avez donné le nom de Balthazar mangusu ba yeba ki déjà que na ba divinité na bango a kozala boy mais ngana na masa na moko comment les agi mudiandambu ya muluba comment les agi mudiandambu mais anolia fort mudiandambu donc mudiandambu il fallait l'endambu mais bando dame fort c'est que comment il andate te wana pena Balthazar ba toi mo ngolo la aventure papa Balthazar comment Balthazar a ko tromper moi si moko mais basi ba tromper 400 ba mi ba ina bango toi tu trouves ça normal maman zo la ngana ndako tchela nga partir na TikTok bozo c'est pas na Balthazar il a trompé qu'une seule femme sa femme mais des femmes 400 femmes ba tromper mi ba ina bango vous trouvez ça c'est normal donc le mikolo ba mi ba nyoso akomi ko lingalinga moi si mi ko landa partout pour yebite côté le que no côté la kuna n'est-ce pas bonne la madame ko ça nga mabete mikolo ba mi ba nyoso congolais so hôtel moi si ne kana liso maman ko sala nga lokola Balthazar te ko sala te mais soka kute na muta ndengona akoleka ye facilement tela kaka muta moi si azana zemi déjà muta azana zemi so mona zo ba ta science kada ko mana moi si mutu azana zemi muta normal ko sala ngote mais si on a sans état d'âme, sans remords, c'est qu'il y a un problème. Et puis, si on a moni, à Osana Bango Makambouana, malgré ça consenti, mais au moins on est normal, on filmer, azoye bakeko fuité, mais moi ça m'a est normal. Donc c'est là l'esprit là de Balthazar, esprit de diviner so sala makamo. Pourquoi c'est pas na ngote? Il faut boyo comme surtout pas sinde bazolo makamo yo sala passe. C'est vous la victime. Comment Moutasa na moi a trompé ka moi sina moko bino 4 bo tromper ba mibali na bino o bazaki fidèle na bino boye saka bango je t'aime plus que ma mère. Mibali ba moni basi na bango ba image fuité bongo. Libale kufi papa. Libale kufi. Ah ndeko na ngai surtout na baluba chibau chibindi. Donc on a kutu soka moi sa zongi mobala kufi. Donc c'est impossible. Si ko yozo la nanga ndeko na nga moi si funa shoka kabino. Yozo se bana makamona mais vous êtes parmi les 400 oyo bo tromper mibali na bino pona Balthazar. Bon mon est normal. Basi mabala bazana baba nini wana yo lozo expérience obi ndenge na kendaka musala boy yango no mona ka basi yango omoni makambo Balthazar azu bango facile eza na basi na yo ndaku akomona so amoni patron ça va oui patron très à l'aise. Pourquoi tu es venu en retard comme ça? Non, des bis, des transports, tout ça. Attends la titi du moroboy. So ka moni pasteur na le ko akuta kute na nzambe. Pasteur, mais mobile Daddy, so ka mobile na tourner les mêmes questions. Oh, tu nga bongo pona nini? Elle bongo monte ka bis là qui passe. Mais au moins ndenge esprit ya Balthazar et Kota na basi yango wana. So moni moi ça comment déjà dépassé. D'ailleurs, ba critère na ngozaka so ka za impoli. Pour impoli, rien ne facile ba destituer na Bible pour impolitesse. Tout ça na donc ça et pas moi c'est ça impolitesse ça déjà mabé. Manque à respect qui n'est pas normal à une femme. Le manque de respect, c'est sa parenté d'impolitesse. Mais c'est différent.
Papa, impolitesse ezali na manque à respect ezali. Impolitesse ezali ba degré ba manque à respect ezali. Et puis sur moni moi ça comme na ba arrogance moko boy. Yeba ke déjà aza déjà na makamususu. Na lobité ke pona na laisser bande ko la biso basi. Mais pona ko sabino ke likambo bino bo sepe na bango Balthazar, biso mba ito sepelité. Comment mutu moko tromper moi si na ye moko mais biso to sali mutu wana a troublé 400 ton pays mobimba si ko yebisanga basi wana bakobima wana basi mususu bakobima na batu mususu soki azaki na bahistorie wana ekenda bandako ebele tokosuka api na 5 ans. Voilà la propagation. Et ça normalité de konangai. Et ça bahistorie moko malamu te kutu bokotala kango te na ba image na bino bosa nango batindeli yo huyo kokotala na ebite po otala ngo pour expérience otala ngo pour ozone tinini longo longo talo longo les atelo ko tikali bamba na mona misu pena Balthazar yebi asali non ekokumisa makamano mabeba kumisa kango te. C'est ça. Matabe to komna suka ngana commune pratiquement na suka na lingi okabwana ba oya yo pinga na des annoncer nanga. Merci mingi na bandeko so bala ninga na sina mikolo ego ya to sola likama ba tatouage na opesa ngo kapo ba tatouage to zana ngo na nzoto ezo luka ba premier belé bandeko nanga bazo se tatouer ba yebitina na ngote tatouage ezali signe o ba pesaka na maison nyoso kenda na ngo yo sala ngo mamsupo mona mombele sala tatouage mais yo yebite ya mombele zani ya yo zani yange zani tatouage ezali okoke na maison wa bon poto travailler na yo bien signe na biso yango bon imagine so okutani sko na batu o ba yo kana katena batasi wana omemini na ndako babaloba oh ndenge no solo mama ndenge wana mais to mona ngona tango Israël tango Egypte alobaki ke ange alobi na koleka na bandako nyonso tu ba premier ne ba kufa po premier ne ya Israël ba kufa te Egypte ba kufa alobaki ni bocha elembo ezani yosko to tambo na sina ba tatouage za ya nani ya nini ya banani so okutani sko esprit de mort na balabala artiste te aux sportifs surtout basi so ka koti na kata boîte ya Shagi Sharufa ba tatouage ebele tango ba hotela bi voilà mutu la biso ye esili ozaki na zeme pumbwe mamusu tango mutamono ka ba talio ka finiki surtout baso batika libumu libanda wana mutropo mona libumu so batali okabo na tatouage na ba finiki mona libumu tu bakausi obala libala malamu mwana te oyebite likamno to troya on a mikolo goya merci mingi na bandeko so balandi biso vuma ya mingi place bozali merci mingi na Carmelia mes jumelles bana na lingara bango trop vraiment Carmelia Chrissivimbo m'a dit Miss Univers très intelligente Chrissy Mboma, très intelligente. Melvin Mboma, bois noir, aîné de la famille. Melvin Mboma, non, Denisha, c'est là, c'est la plus belle. Et puis Blessing. Merci Mingina, Maman Bag, Maman na Dravel, Maman na Alegria, Maman na Blessing, Luder. Merci Mingina Florienga, Maman Balasaga, Maman Gouti, toujours combattu mais jamais abattu. Merci Mingina Mami Kingwai, Echele Oyamara. Et merci Mingina Ndekonangai, Alain Malumba, Mbote Mingi place au sol Andangai. Merci Mingina ba Congolais, Nyoso Bolandinga de partout, Boko Melanga na Mona Ranangai. Parce que na Lobaki makamba bakole ba Congolais ba lobi non mais ba tebele ba ko babenga na président Monique na Lobaki bien. Bakole akoko sala barte akoko sala boîte de nuit te fala sala nde ba école sa nde bopito. Bino lokola boza ba esclave. Bo comprendre makamuna retard. Lelo batumi ba Monique na zaki na raison parce que akoko senga ba itara sala hôpital atakuna na kana ngasika ya uti. Et ça normal. Où est le mal? Et puis nazo annoncé batuka liwa Ken ya maître Ken Nzengele akufaki na Paris awa Ken Nzengele grand karatéka ya Kaseka akufi de rolela awa na Paris sportif nyonso za partout vraiment batata na comité maître Tamar na maître Chouabo Lukabango bo meka kosola pona de bandito kosala merci na yo moko pende ko ngai Dio Matope le nouveau marié Dio Matope désormais mbatam de ndoya maman et puis na maman na biso Francine mais Mathilde Akonga maman Mathilde Akonga nazoya ya azana maman Francine Nzekama maman Francine Nzekama ile dobona ki Mami Otole elle ni maman Francine Nzekama maman Francine Nzekama Mami Otole na kozala wana to kuta na bino na fête ya Matope asa osaka on a la mérite. Il faut tout le Matope le nous on a déjà désormais papa nous on a boy mundele do na France na mito legi ba tebele ba tshaka makela pam mundele yiba ngote et mamuto kitso ah boy ne mala on a petit na sauter Claire Vesola Claire Vesola ya so la bien yebisa nani ndoya mama imbatable nani Mariomba ndeni ba biloko wana zo umela bye bye à la prochaine.